Ma belle-vie akendra déjà. Ma belle-vie akenda aux États-Unis, à 5 jours à Zonga. Pardon. Ma belle-vie au Canada, à Zonga États-Unis. Ma belle-vie à Bruxelles, à Paris, à Londres. À Zonga lelo à Lissousou. Bruxelles. Mais jamais jamais c'était pour maman belle-vie à Belgique. Tina langoni. Exact. Mais to koya ko vanda na TV so ki neti maman belle-vie komi filmer ne mon enfant bonnet ro metela ngo CT. Belle-vie que ça la dîner fraternité na nin oyo na Belgique. Oui. Et l'autre to ko lobele yango wana parce que ake kolia na bo felin o bazana okuna na niveau Belgique. Et ce ka silisi a rozonga awa ake kolia pe susu na bo felin o bazana kati ya RDC Congo. To so lango mapembe. Bokoye ko se mesurer Belle-vie na Jérémie. Boko sa comparaison en atteint. Belle-vie na Jérémie baza lignée mon côté. Bon mon eta yé moko Jérémie on ndenga lobi abi nani ressemblance na ye eza sila bisalu. Jérémie azana ba lignée ya ba mama Kalunga. Jérémie azana ba lignée ya ba sila bisalu oui. Et l'autre tokoyo loba ya sika ya Belle-vie yango wana. Sans quoi boy tokoyo koyo kobeta CTT ke to banolobela maman Belle-vie ke Belgique, maman Belle-vie zongi si boy non. Toi n'attends wana ta. Non mon affaire na kitka Belle-vie a voyagé ke Belgique to ça matala na mo maman Belle-vie ke na to yena ba caméra sur l'aéroport to filmer ndenga ke to filmer ndenga ozonga jamais. Biso tozawana pona osala makambo oyo ya malamu. Biso tozawana pona osala promotion ya film ya maman Belle-vie. Et non que ma Belle-vie kene Belgique biso na toyena ba caméra to bandi ko filmer Belle-vie oleki bango, Belle-vie osala ka boy, Belle-vie voyageaka. Ya. Na bato batala biso ba obaye. Parce que maman Kalunga nenga za bongo rôle so qui o incarné Jérémie o été exaucé baza ba maman Kalunga parce que maman Kalunga lini nenge za bongo so opesi maman aza maman Mangala ndeti ba Jérémie mais jamais boko ko la comparaison ya Jérémie na Belle-vie parce que baza lignée mon côté baza assiette mon côté ou un beau aussi mais ndenge Jérémie alobi ke maman na Belle-vie pour la ni bosali ngo problème té pour ne biso to ko sala ngo polémique té ya adoré abisi la na za ressemblance na ye mais nani na maman na ende za Belle-vie to ko yo sala ngo té ata lelo Jérémie alobi ke ndenga za bongo akoki ko ya ko sala té ba éloge to nini comment dirais-je nini flatterie t'es pas Belle-vie. Merci beaucoup pour biso ndima biso flatterie on n'a pas non bon look yo mo non nous zoom moi sino azem poli munene est-ce que zo data ko éduquer moi sino moi sino aza degré impolitesse moi sino aza nango nanu kuto aussi cette impolitesse à moi sino oté mo ya na TV pour ignorer Belle-vie mais ça c'est quoi? Ngana bi bana mibali o nzamba pesi taya pesi mbinga zuma taino eza bureau taino maine eza bongo eza vraiment vandi soit au jouer ba classique ne to mona ba séjour mar ne to mona ba bobo manoka ne to mona ba gesho ne to mona ba papa Serge parce que boza ba linine ne to mona ba vinine ne to mona ba dacosta boza ndenge moko. Jérémie Chaban aza Jérémie Chaban. Belle-vie aza Belle-vie Candy. Donc baza deux personnes différentes et puis baza na assiette mon côté. Makamo Jérémie aza mécano lokola sila bisalo. Baza ndenge mon côté ba tika pe ko zande mona Belle-vie té. Mais bino tellement bozanga makambo loba, tellement bozanga kabiloko ko sala. Na ba vie na bino donc neza bongo so tangi koma Belle-vie té mo lia ezate.
otie Belleville na miniature te ma otalama eza te. Mais yo rôle no eza oza garde corps otelemaka osimbi epe bogi. On dirait mutanga tchuba mutu. Mo ya na TV po finga Belleville. Obosani ke lelo poème mususu famille mwasi no ba piota mwa kiti obanova na nebonga po ba peso ta kiti ba po ba respecter yo c'est grâce à Belleville. Mais lelo niyo soto wana bino bobosana. Po lelo ba bengota papa na nani c'est grâce à Belleville muta sala lelo yo zuma ozala. Krista Sugar Belleville, ye muta bota Belleville, ye ne muta kolisa Belleville, ye ne muta kocha Belleville théâtre. Ya. Mutu ya Belleville ne muta komisi Belleville na place wa zawana. Mutu ya Belleville ne komisi Belleville place wa vandi wana. Bozo no ba charge bana bino te bolesa bana bino ba poso. Na fufu elala. Bokozo na ba éducation bana bino te. Bokozo na nu ba kolesa bana bino biye ba nourriture mo kitoko na bozwa ngote. Mais bozana ka pona ofinga Belleville. Belleville te mutatindo koma mwana kwato kataka bilamba na Turquie. Belleville te. Otika lelo comédie okomo teka ilamba na Turquie. Belleville te mutakomisa mwana kwata. Belleville te après ça, au coup, il y a les 5 films, il y a 2 films, 3 films jusqu'à présent, ils ont raté. Mais loba na yote, tout na yote, mais le yo comment fingaye. Est-ce que yo non aux avons sugar, yo koko bimisa mbongo pe sa belle ça a comme ta film, toi ça film, o anangote. Mon vanda muta bongo le bané kaza monotonie na monotonie, yo comment film nini. Film nini oyo sa six oyo sa ya papa ngwasa ya eza ya lelo ya 2024 te. Na mwana moso wa mukolo oyo 46 ans. Obi manaba na 20 ans. Est-ce qu'on calcule âge no bien? Na bino ba ya mibali yango. Likola body likola ketch oyo okufa no lokwa mbwa pamba. Za soni yo mukolo yo ma yo mukolo bolelo yo mwana mwasi wa mukolo oyo ovanda na kiti de lopo oloba mabe ya Belleville mama omoni nzambe nenga pesi opinza lelo za na place ya kovanda te bato babetela ko tolo bakumisa ko tata mwasi me balukilo place ya ovanda ti Belleville yango omoni tobwaka toujours beloge pa na ye. Mais botika ko sala oyo botika ko se mesurer Belleville na Jérémie baza 7 moko te. Makamo Belleville o sala ti mokile ekufa Jérémie o tika ko sala ngote. Jérémie aza Jérémie. Omoni à tout moment à chaque fois bozaka Belleville zongi si bo Belleville yo zo finga Belleville mais Belleville aza na poto. Oh yo ata kuto ata Sénégal la pamba e muso okende te. Ataka Lubumbashi ya pamba oyo mingi bozela fo mama Olive ndambe mabino. Mena yo moko bobi misa $250 futa billet bata Lubumbashi osala ngote. Mais oyo ovanda ofinga muto akende na Canada. Mais franchement ngelo mona loba bozana basi bozana mibali bo se mesurer lelo zo vanda na tinel na place yo ko vanda te lelo yo zo vanda wana ngaso naza yo na koko loba na Belleville na vie na ngate parce que mbeto zo la Belleville qui tozo vanda la Belleville victoire no tera basai na yo Belleville garantie Belleville yaya yango moni ba vie na bino zo bonga te malédiction likola malédiction nzamba lobi sepela na mutu apesi yo kopo mai na tango zaki nango posa sepela na mutu asi kopo mai apesi yo tango yo zalaki na eloko te mutu alobi na mwana mwasa fingaka te zwa mbongo sala bagag mais yo ovanda na kiti no po finga mais wana mitema te
Mutu abota melona tikana ne lokote. Mais bota la banalise bo sa liko na ye. Boza sans pitié ya bino. Ngaso na mama sila na benga na bino nyonso. Po lelo mukombo efingami ya sila bisalu. Sila lia manga te. Sila binze l'hôpital te mwana mwasa bato afandi na ye ndaku asale loko te. Mais likolo na bino. Yaya. Bozo konta mabete. Boyo kofinga bato na balo yenge te. Bofinga bato na ba ignorance te. Plaisir et partagé, Babi. Merci beaucoup d'avoir abonné tout. Il y a mon asuka officiel. Babi, merci d'avoir tout balingaka. Belle vie télévision, belle vie Candy, bon séjour na yo na katia Bruxelles. Nzambalola abatela o maman, Nzambalola vraiment zelana yo. Merci beaucoup à toute communauté, à famille Bota Mobimba, tout o balinganga, famille Bota te en tout cas Nzambalola apambola bino, abatela bino vraiment là je dis un grand merci à Dongole Sanzamba Versace. Et pourquoi pas Odette Lessa, maman na Luciline. Merci à toi Niki Lessa et Mifi Lessa Motema. Ya papi, merci beaucoup à toi Irène Kialouta Motema Richard. Merci beaucoup à Nadine Kialouta 001. Merci à toi Jocelyne Kialouta la femme forte. Merci à Karine Zanga et Patricia Branco. Agent César Moko Adajo Lubanza de Turquie Luanda et Turquie Paris. Merci à la reine Pind. Merci à Fakukai. Et pourquoi pas, merci beaucoup à Bibi Mouswamba, Ipupa, Babi, vraiment, ma décoration à Kafou, na Kacha Londres, wana, yumtana, pour ça, ça, il y a décoration à Kafou, donc, ça, koutena Bibi Mouswamba, bah, conseil, il y a décoration, yomoko rondimate, vraiment. Merci beaucoup à la grande H, Maman Sakina, et pourquoi pas, Maman Mamita Dina, et merci à toi, Lama Machera Moisi, merci à Maman José Loussadissou, Maman Aniba Super, pourquoi pas Papa Alongui, merci beaucoup à Papa Godard Ediko, merci à Maman Gina Mabiala. Vraiment, merci beaucoup à Baema Sato Badingra, famille Libota, Bisopeto Lingrabino, vraiment, Natina. Donc, on a qui filme, et aussi là, les tartifs. Film na biso Chili bino nyonso to bomoni ba réaction bato bomoni ba réaction ba vini totally ba making of to seki na bandaku ya kolela tolela ki to moni mama na biso Marie-Hélène to moni coach da Costa lolenge nini ba travailler qui vraiment filme oyo donc et ça qui vraiment mawa. Et merci beaucoup na Poutine de l'écriture à Belle Vie Télévision parce que na mayele na bon moto na ndé a komela ki biso film ki toko bongo vraiment donc yom tozo ki na temps okota na film té okoti otali film oti ki commentaire na yo et to moni mama komeli susu mon enfant et na bataille kula to moni on dirait que maman biso Marie-Hélène to moni Naomi Ngolela. On dirait président Gesh on a ba fiche ba blo moya bongo tout le monde peut grâce donc en tout cas les londes tozo zoa présentation plutôt il y a barter et lobby to rezoa moi extrait à film na biso et puis lundi je crois to koko zoa premier épisode na biso a filmé et qui kota vraiment yona no muto consommer qui filme les tartifs kota otala
kota ota la film okozala jamais dessus film na biso kitoko et outi vraiment ko si la wana vraiment en tout cas merci na bandeko nyonso surtout au bataki apprenti na bango merci na maman Marie-Hélène merci na président d'Acosta merci na président Vini merci na président Gesho merci na Décor merci na papa Gino merci na Naomi Lufwakenda merci na Rosie Muchopi merci beaucoup na maman na biso Milo na secrétaire na biso Sylvie et c'est que merci beaucoup na maman na biso Étoile merci vraiment na batutu oyo ba jouer ki film maman na biso Aziza maman na biso Marina Laba Kenny donc batutu Sim et merci na Siana merci beaucoup merci vraiment à tout le monde la plume Patricia donc merci na moi na biso ya muke kombe kimi merci vraiment na batu tout o balingaka o ba tourner film na tout cas nzamba lola a pambola bino vraiment voilà lelo tout le monde va sortir médiatique et salama ya ndenge na ndenge et merci beaucoup à toi Tegra kombo Tegra vraiment je t'aime beaucoup. Et les tout le monde va sortir médiatique et bima ya modèle na modèle. Excuse pardon. Tout le monde va sortir médiatique et salami et bimi ya modèle nyon surtout va sortir médiatique et bimi. Biso famille Libota beaucoup plus. Toza na te pona ko salaka comment dirais-je éloge moro boizanga tatina o à sensité jamais to ko salango jamais maman Belle-Vie akendra déjà ma Belle-Vie akende États-Unis à 5 jours à Zonga pardon ma Belle-Vie qui Canada à Zonga États-Unis maman Belle-Vie ake Bruxelles ake Paris ake Londres à Zonga lelo ake lisusu Bruxelles. Mais jamais, jamais, mais jamais tu peux vendre ton lobake. Non, coutou, tu as commettre la ngosete pour maman Belle-Vie à Belgique. Tina la ngoni. Exact. Mais tu peux vendre na TV ce qui n'est pas maman Belle-Vie comme film mon enfant bonnet tu remettre la ngosete. Belle-Vie qu'est-ce que la dîner fraternité na nin oyo na Belgique. Oui. Et là tu peux lobele yango wana parce que ake kolia na ba félin o bazana kuna na niveau Belgique. Et ce ka silisi a rozonga awa ake kolia pesu na ba félin o bazana kati ya RDC Congo. Et là tu koyo loba ya sika ya Belle-Vie yango wana. Sans quoi boy to koyo ko beta CTT ke to manolobela maman Belle-Vie ke Belgique. Maman Belle-Vie zongi si bo non. Toi n'attends wana ta. Ngama na fana na kitka Belle-Vie a voyagé à Belgique to ça matala na mo maman Belle-Vie ke na to yena ba caméra na ton aéroport to filmer ndenga ke to filmer ndenga ozonga jamais. Biso tozawa na pona osala makambo oyo ya malamu. Biso tozawa na pona osala promotion ya film ya maman Belle-Vie. Et non que maman Belle-Vie kene Belgique biso to yena ba caméra to bandi ko filmer Belle-Vie oleki bango, Belle-Vie osala ka boy, Belle-Vie voyageaka. Ya. Na bato batala biso ba obaye. Na bato vraiment bazwa kata na bango ya kolanda be mission na biso ba olemba. Mais comment bino bozaka so likambuka keleka mukie faut bola tango Belle-Vie. Et loko le kabo il faut bola tango Belle-Vie. Est-ce que lelo bino boko vanda mabozwa temps ya ko se mesurer Belle-Vie na Jérémie to sola ngo pembe. To sola ngo mapembe. Boko ko se mesurer Belle-Vie na Jérémie. Boko sa comparaison en atteint Belle-Vie na Jérémie baza aligné mon côté. Bon mon état yé moko Jérémie on denga lobi abi nani ressemblance na ye eza sila bisalo. Jérémie aza na ba lignée ya ba mama Kalunga.
Jérémie aza ba ligne ya basila bisalu, oui. Parce que maman Kalunga nenga za bongo rôle soki o incarné Jérémie o te exaucé baza ba maman Kalunga. Parce que maman Kalunga ligne nenga za bongo so pesi maman aza maman Mangala neti ba Jérémie. Mais jamais me ko la comparaison ya Jérémie na Bellevue parce que baza ligne mon côté baza assiette mon côté ou un beau crossi. Mais ndenge Jérémie alobi ke maman na Bellevue pour la ni bosali yango problème te. Pour ne biso to ko sala yango polémique te ya adoré abisi la naza ressemblance na ye mais nani na maman na ende za Bellevue to ko yo sala yango te. Ata lelo Jérémie alobi ke ndenge za bongo akoki koya ko sala te ba éloge to nini comment dirais-je nini flatterie te pas Bellevue. Merci beaucoup pour biso ndima biso flatterie on n'a pas Bellevue yango monto boka toujours éloge pas nae. Mais botika ko sala oyo botika ko se mesurer Bellevue na Jérémie baza siete mon côté. Makamo Bellevue o sala ti mokile kufa Jérémie o tika ko sala ngote. Jérémie aza Jérémie. En tout cas, félicitations Jérémie Chabani na Dubaï ok na bandeko. Jérémie Chabani aza Jérémie Chabani. Bellevue aza Bellevue Kandi. Donc baza deux personnes différentes et puis baza na siete mon côté. Makamo Jérémie aza mécano lokola sila bisalu. Baza ndenge mon côté ba otika pe ko zande mo na Bellevue te. Mais bino tellement bozanga makambo loba, tellement bozanga kabiloko ko sala. Na ba vie na bino donc neza bongo so tangi koma Bellevue te mo lia ezate. O te Bellevue na miniature te mo talama ezate. Yango omoni à tout moment à chaque fois bozaka Bellevue azongi si bo Bellevue yo zo finga Bellevue mais Bellevue aza na poto. Oh yo ata kutu ata Sénégal la pamba mso kende te. Ataka Lubumbashi a pamba oyo mingi bozela fo maman Olive Ndambi mabino. Mais na yo moko bobi misa $250 futa billet pour ta Lubumbashi au sala ngote. Mais on va no finga muto ke na Canada. Mais franchement Nelo mono luba bozana basi bozana mibali. Bo se mesurer nan bo luka yo moko nan zuma moi sino aza impoli munene est-ce que zo data ko éduquer moi sino yo moi sino aza degré impolitesse moi sino aza nango nanu kuto aussi c'est impolitesse à moi sino te moko ya na TV pour ignorer Bellevue mais ça c'est quoi ngana bi bana mibali o nzamba pesi taya pesi mbinga Zuma taino eza bureau hein taino maine eza bongo eza vraiment vandi soit au jouer ba classique ne to mona ba séjour mar ne to mona ba bobo manoka ne to mona ba gesho ne to mona ba papa Serge parce que boza ba ligne ne to mona ba vinine ne to mona ba dacosta boza ndenge moko mais yo rôle no eza oza garde corps au télémaka osimbe epé bogi on dirait mutanga tuba mutu Mo ya na TV po finga Bellevue. Obosani ke lelo poème mususu famille moi sino ba pia ota moi kiti obano vanda ne bonga po ba peso ta kiti ba po ba respecter yo c'est grâce à Bellevue. Mais lelo niyo soto wana bino bobosana. Po lelo ba bengota papa na nani c'est grâce à Bellevue muta sala lelo yo zuma ozala. Krista Sugar Bellevue te mutatindo koma mona kwato kataka bilamba na Turquie. Bellevue te. Otika lelo comédie okomo teka ilamba na Turquie. Bellevue te mutakomi so mona kwata. Bellevue te. Apeso kutu mbongo ya kosele 5 films. Oya na 2 films, 3 films jusqu'à présent ezala raté. Maloba na yote ya tuna yote mais lelo yo koma ofinga e. Est-ce que yo non oza bongo Sugar yo koko bimisa mbongo pesa Bellevue sa akomata film toi ça film wana ngote mo vanda muta bongo lo baneke aza monotonie na monotonie yo koma film nini oyo sa 6 oyo sa ya papa ngwa sa ya eza ya lelo 2024 te
Il y a 2024, tu as un poste d'éducation. En 2024, tu as un poste de mariage civil. En 2024, tu as un poste de misantropie. Mais yo la biso ba papa ngwasa makamba bandoki bakamba ba siksa kale pola moya tebe po finga Belleville obosa ni mwana mwasana asunga ka yo un jour poko mata filme zaka mwana mwashi wana pona ni bokoza ba ingrati na niveau yo pona ni bokobosa na makamba ya bolamo mutasala bino mutu mo basali o bolamu mutu mo basungo na vi mo bosa ni bolamu mutu wana ozuka ya mabe ya mutu wana ngo tombola même aussi ata ye moko silo bino bozo kote la wana ye moko nenga za bongo o lelo bino bokomo lo bake sila muta simba Belleville na maboko ayana na monde comédie Belleville boyango te o lelo bino lelo bolimbo bano betela ngo tolo sila za mama Belleville par rapport ya quoi Azap mama Belleville par rapport ya quoi lelo po ya koma film kutu bakomela kae mais lelo po ya sa la chaîne eza grâce à Belleville mo bosa ndenga adora Belleville mwana mukene na lotete na ye mo bosa nyango mo bosa na makambo mbango te bozana pona koloba kaka ye mtayane na groupe Simba ye mtasala botema baka ye mtasokola ka Belleville ye mtasumba Belleville ye mtabota Belleville ye ne mtakolisa Belleville ye ne mtakocha Belleville théâtre ya mutu ya Belleville ne mtekomisi Belleville na place azawana mutu ya Belleville ne komisi Belleville place avandi wana bozono ba charge bana bino te bolesa bana bino ba poso na fufu elala bokozo na ba éducation bana bino te bokozo na nu ba kolesa bana bino bien ba nourriture mo kitoko na bozwa ngote mais bozana ka pona ofinga Belleville na mwana moso wa mukolo oyo 46 ans obima na bana 20 ans est-ce que calcule âge no bien na bino ba ya mibali yango likola body likola ketch oyo okufa no lokwa mbwa pamba za soni yo mukolo yo ma yo mukolo bolelo yo mwana mwasi wa mukolo oyo ovanda na kiti lelo po oloba mabe ya Belleville mama omoni nzambe nenga pesi opinza lelo za na place ya kovanda te bato babetela ko tolo bakumisa ko tata mwasi me balukilo place ya ovanda ti lelo zo vanda na tinel na place yo ko vanda te lelo yo zo vanda wana ngaso naza yo na koko loba na Belleville na vie na ngate parce que mbeto zo la Belleville qui tozo vendre la Belleville victoire no tira basai na yo Belleville garantie Belleville yaya yango moni ba vie na bino zo bonga te malédiction likola malédiction nzamba lobi sepela na mutu apesi yo kopo ya mai na tango ozalaki nango posa sepela na mutu asi kopo ya mai apesi yo tango yo ozalaki na eloko te mutu alobi na mwana mwasi afingaka te zwa mbongo osala bagag mais yo ovanda na kiti no mpo finga mais c'est quoi ça il faut bosilama bino nyonso tu il faut vraiment bovandi bobandi kota likambo moko bobi te mwana mwasi bolamu eleki ebele bakoki bapesa mbongo ya garanti ozwa ndako ti babimisama mbongo bazwa mbongo bapesa yo ozwa ndako yaya bobosa na suki te bolamu eleki botalaka baretroviseur ya place bino mundele asala mutuka tia retroviseur ayebi le pourquoi bino tellement boyebi kaka na vi na bino eza bona vi na bino soki bofingi te soki bolobi eloko te tala bino bato bobanga mutu akufeli mwana mutu aboti bana ne 5 lelo asimbi moko te atikali maboko pamba boyebi bofingi moyindo est-ce que boyebi basor na bino ndenge ezala bozoseka mutu akenda maternité 5 fois
Lelo tika lui main vide. On est bien de soutenir ye. Obinga mana comprendre mboka na biso te, franchement. Mutu asali mabe, ole kutu bo loba na ye, ole kutu bo talisa ndeko kendeko, omona loko sala eza mabe bona boy. Non, beaucoup plus boza ko soutenir ye na ba commentaire, boza ko soutenir ye na ba message, bozu pe mbongo bo tinde lié. Olobi kitoko, tata mwasi, yo na ye pasi tolo pa o chabo. Quel non. Boza batu moko boy, il faut bo vanda kaboka ka soni. Na ba capacité bo mwasi ya golo za na capacité le quoi j'ai mai belete. O vanda na kiti po finga j'ai mama kamalo kuta. Est-ce que j'aime ko sundra ba parents na ye? Mukolo morote. Aza fierté ya maman na, aza fierté ya papa na tana sa mabele. J'aime mana ka yo monaka. Makamu j'aime sala ka ya gola yo to kufa sala ngote. Mon vendre na kiti pour finga jemima ibele au profiter finga mama belle-vie. Ma belle-vie ma cause camarade no ya gola. Ata mukolo moko te belle-vie cause muninga na yo. Wana capacité te. Boko finga bat na ba ignorance. Boya ko sala ka ba ironie, boya ka mako luka ba matala na batu ba chabinoka. Mais boye bango ba succès bo luka bozwango. Et ça na sens te ya to banga nzambe kala mingi te to koma na baton de la fin awa kala te awa vina bino bo mema ngonde nini bota musaba mo ina bino ndenge nini koma ba ko luka ba rankini place rankini eza na ngote batu mo ba calcula bino te bataka bino kate potika eza malamu te eza mabe. Bozokisi motema moyindo. Ba propos mususu ya Gabi Olobi fallait pas. Elo nezanga po benga ta mama moyindo pese conseil oyo moni ya kitoko oloba na TV. Olingo oloba na ta na téléphone. Ba blo mususu bo olinga bo loba ngo fo bo calculer. Na olinga na loba nini? Est-ce que likambo so na bimisa ngo na choquer batu ndenge nini? Bozanga mawa bo seki moyindo bo tala ba insulte nini o ba bimise lisila bisalo lelo mama bata memi nkolo na Luanda liko na bino liko na yo femme sensé oyo nzamba ebinde ni ofutela bino lelo bo mona ka bino ne boza meilleur na internet bino ne bo kanga internet bino ne ba kolo succès bo bi sort na bino te bo bi vraiment sort na bino te. Belle-vie le bino finga ka tongo poko midi. Oui azan le passé, mutu moko ta zanga le passé mutu tout azan le passé na ye. Bino bo tombo la belle-vie muta mungwa, bino bo chaba si balole mote bino. Bino bo mela ba basi mabele te bino. Mo se memo sala ngoti. Ya belle-vie ka ne bo tombo la ngo muta mungwa. Ba bino misu bo sala ngote. Mabino mususu bosala ngote majorité lelo boloba ke belle-vie lesbienne pembe nezaka ba pene bona bo bino bosala ngote bino bokata la soki ba parcours na bino nzamba ba notia ba rétroviseur aba notia bino ba vidéo ba vie na bino mingi boza ba drabo bombi ne longi bo kima nzambe parce que ba vie na bino ya salité mais belle-vie obino bolingi bo finga bo matisa nkolo à la repentance. Allela panzambe yango bomoni vine zo kendeka 8-8. Yango bomoni vine zo kendeka ka de gloire en gloire. Yango bomoni vine keka succès à succès. Belle-vie jamais ça la film est raté, ça la té. Attends alliance nanzambe. Ba combataka mwana elaka te. Mwana elaka sozo combattre ma bele ko za la pete pona ngambu na bino. Bobosa na te, bokanga data lelo na lobi na bino. Ba combataka mwana elaka te. Belle-vie za mwana elaka, ala alliance nzambe.
bino bomone somo mais nzamba omone mwana na ngai aza peto bino bolinga bo critiquer Belleville mais nzamba omona Belleville aza pembe liboso na ye. Est-ce que bino botali ba parcours a vie na bino mais bino mo mene ba vie ba soni comment mwana mo soki za bana na mapasa nzamba peso ke o livrer bango pa katière nzamba pesi yo vie kitoko ke ko bima ozi ba ningo ke tika na kwa nganga pa ba katière ba bima na banganga ba bima na bango yo vino tali yango nanu te. Lelo soki batu musu basala ba AVC ba cause eza bino mais mabe ya bino bomona ngo te mabeka bino bolinga bo sembola nde ya Belleville a elekate botika ko se mesurer Belleville na Jérémie baza siete mon côté Belleville aza maman na Jérémie pour lelo Jérémie asala bureau pour Jérémie lelo aza nini asala moi nini na moko boye ba nani ne ba lekaka ba zongisaka ba sala boye azui ide wana pas Belleville ni pas sila botika Belleville vanda na kimia botika Belleville azana kimia mwana mwasa batu asala bino nini eloko na bino nini Belleville zwa to zongisa tandis que bino basinga na kingo eza biloko Belleville ebele epa na bino makamba Belleville ebele na bavi na bino ngana bibi ba minoko musu batu musu batiaka na TV aso bayaki basi vraiment malonga basa solo mais bozwa biloko Belleville ndako botia mutuka boluka place bokendo tika mo finga Belleville ozolala kana mbeto Belleville mama fo bokaka soni. Il faut que sonne au vandima yomo mi vanda soit botalo bitenga la mwasa soni. O mitalima yomo mi vanda mitalo bite ngana mwasa soni nazo mérité te ngala zo mérité te na mwasa soni bino. Ma réputation pourrie. Masa soni. Misusu ba papa mikolo ba uta poto ba yeba kosa bino appareil à photo à kosa caméra poni likola oui o Belleville ko sala ngota tamukolo moko te no osilama mosilama na Belleville et c'est normal te asala bino nini eloko nini ya bino Belleville zo azongisa ezate baya malaika bino bomela masanga na bakaza mabaya bomela ba new bako o Belleville mela na ngote bomela ba Pepsi o biso ko to mona te metoka kana kombo bomela masanga ba Simba o Belleville mela te mais boya te po finga mutabongo yaya yo pour vendre bike non eza bongo to sala ba nini ba comme to filmer bandaku yaya yo mokuto na place on vanda te tango loba to filmer bandaku mono to finga misi lolo tango ba to filmer bambetu misi lolo tala na époque di kayabu misi lolo moni ba camarade oyo betela tolo omoni bato yo mona ke non te o ma baninga nanga famille nanga na mema ba ona ndaku tande bazoya ko poata yo. Pour la famille bota ofinga nani mutu tu na famille bota futelaka mutu tu na famille bota tala na mbeto amunena wa bo sa na kateke to tambola pe to koma pe na bandaku mutu yo so lingo finga éponge likaya bona si Miss Lolo ya kana TV lo bane Miss Lolo olola kana éponge likaya bu et ça na ngelo côté ça va no ko intale ba vina biso na TV et a passé. Ils ont vraiment passé. Alors, merci beaucoup à la famille Libota. Merci na bato belé batutu o bazali bako la émission. En tout cas, et que ça la biso plaisir énormément, vraiment plaisir et donc et que soulager mité manabiso. En tout cas, bo ta l'émission, bo partager l'émission, bo liker. Nzambalola pambola bino.
Merci beaucoup à mauvais propre Jean-Paul Kapinga Motema Maman Nassi, mauvais propre Tito da Costa, le roi célèbre Christian Ngoma. Merci à toi Jana Banaka Motema Rodrigue Bangala Nakacha Italie. Merci beaucoup à Johnny Lema Aquarium qui le a Congo 10 fois belle Nakacha Londres. Merci beaucoup à Charles Mille Nakacha Londres. Merci beaucoup à mon vieux propre Blaise Bazaba Nakacha Londres. Merci beaucoup na baimans tout au bazokali baku ya soutenir moi na suka. Nzabalola Batelo Samiga Amba, Abatelo Pamela Matondo, Clarisse Plasma, Rihanna Sole, Abatela Jemima Ibele, Mamumuluba, Abatela Tricia, Abatela Demer Nyangi, Abatela Saratola, Abatela Yamsi Yambe, Abatela Tadinga Lapa, Tonton Mundirba, Tonton Jericho Betox, Prince Luamba, Nzamba Abatela Teka, Abatela Papa Migra, Abatela Bob Molema, Abatela Maurice, Abatela héritier Ibula dans Nzamba batela famille bota mobimba Nzamba lola abatela bino vraiment soki ya zongite soki ka ya zongite et abatela sa monter soki Nzamba zongite to kutana pe a batela biso kaka bye bye.